akosa batu nyonso mwenga parce que nga na yebi kaleka na nzela Bellevue sauf nga akosa ngati mama top na video na yo il faut na tumba yo mutu atindeli nga ngweza kaka mutu ya maboke parole mama top aloba nga oza mwana na nga le passé eza le présent otozali oyo aza na kobwaka ba video na koyela bino ba preuve 7e okozongisela ngati na chiche électrique on a sombela ko na sanzete minazela moko la bloquer yo ya inde kasa c'est normal la bloquer ya yibo ya do ba pona si to asasi sila sunjata soso na ngato liaka na Afrika na palace ekozonga mama top oye na ye yo ya na etomba la réputation yada na milobe da mato pour ya tomba sobe moi na ye na ye dada pour ya tomba ngamtakala soki dada aye na. Et voilà la famille, bonjour, bonsoir. Ça dépend, il y a RO kaka vraiment bozali kolanda biso topé RO vraiment émission o epesa bino na ba téléphone na bino na ba télévision na bino na ba ordinateur na bino portable vraiment. En tout cas, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de nous soutenir vraiment. En tout cas, nzambe apambola bino na ko soutenir biso na ba j'aime na bino na ba commentaire na bino, pourquoi pas na ba partage na bino vraiment. En tout cas, on est ensemble balobi famille les beaux toujours on est là vraiment la famille en balobi oya coach pour la première fois na kata chaîne na biso il y a famille les beaux en tout cas n'hésitez pas de vous abonner hein, abonne-toi au kozala jamon d'ici balobi vraiment balobi la vérité vraiment toya kaka koloba vérité rien que la vérité hein balobi ma finga zéro na kata chaîne na biso. Donc il faut qu'on s'abonne au kozala jamon d'ici la famille hein, je vous aime tellement beaucoup ma famille na lobala bino ne beaucoup ma famille na vraiment on nzamba pesa biso hein famille bota famille moko boye o ba nzamba pesa biso nyoso accompagné na maman Bellevue Kandila patronne vraiment tout ça la kaka musala comme il faut comme il se doit boter na kabiso regarder des fois na ça bino boter na biso regarder tout ça wana il faut que koloba o ezobima parce que mutu tanga azobimisa maloba azazobate azobimisa nde na loba na bino faut biso to yaka to s'imposaka na ba maloba nyonso bazobimisa wana tu vois faut to s'imposaka na ba maloba wana ya mabe o bazobimisa wana pour que ezala bien to sauver image ya ba comédien na biso to sauver image à Bellevue et puis les autres pourquoi pas en quand nde na lobaka to zala kana vraiment pour na ba comédien na biso. J'espère que bande kolanga ngana bino to vita kolanda la fille oyo to lande vraiment na boke binyoso o babengaka ya kola to zimata kolanda tandis que to analyser ngana bino. En tout cas, il faut tout analyser, il faut tout ça part de choses. Tu vois n'engana lobanine parce que ndenga zawana aza déjà ya kosila. So totali bien. Ya gola asuna fille ya bulaite na réseau internet. Tu vois? Omoni batu mususu baza batu mo boye. Des fois boko bato hollandais non, ali bomate. Aza libomata za mutu. Alors il faut vraiment s'il y a à parler aux ezaki image ya baninga ezobeba. Il faut des photos ya kapona ko sauver aux ezali image ya baninga to ko tika ka bongo titolo bake ye moi to lande ezati azamutu des photos lo ba to lande te plutôt quand ça to bito lande te da continuer à tika répéter hein malgré que to ba to lande te mais à continuera toujours on a la makamne toujours à continuer. En tout cas bande kolanga il faut to lobela yango et le kosiko on va remettre ndinga na ya koloba parce que ya lobi azana ba vidéo ya mama top la famille au moins lokuta ndalokuta e bana kaka o senti que lokuta nde evandi na vie na lokuta ezwa place do yende nga wana ya sombela ka batu biloko ya gola to yeba ni ko yombo nyozana to ke pa to zone pa mbongo ni oyozana oyoko kipenda ko kende pesika o sombela batu biloko au contraire yokundoza mukala ya batu yo liaka na sima ya batu o vivant na sima ya batu. Pourquoi bosser la kabongo na télévision bonga ko c'est impression moko boy ceux qui dit chose mutu moko ya bonne vie mutu mo sonde pourquoi ezakani nyango la comprendre phénomène ngo ten la comprendre phénomène ngo ata mukiti au moins mutu mo zene mu souffra
aliaka po alia fo azwa pa mutu po alata elamba malonga boye fo akende kodefa mais bomona ye na télévision azoloba makambo mobe c'est comme si vraiment ko ye penza ko yile mutasala bato bazala ok lokuta bato nde basalaki azala ya bakaba ya kola façon image oyo apesaka na télévision yango tazala na vie normale ya kola image oyo opesaka na télévision yango na tozala nango omiyebi ndenge oza wana sikoyo lokuta na yo esi ebimi lokuta no pesi emonani babakuku yango pesi babaye yo ti omoni video nasalaki babakuku bakomi na niveau kosala live babimisa lokuta na yo egene oka te omoni mutu aza na misala mabe en tout cas egenaka ete ayoka ape soni te parce que mutu nyonso na vie ayokaka soni osali likambo ya bien te osanti pa ke oui badévoile nga bato babimisi basekret na nga mutu aza conscient ana conscience mpenza ke mutu normal ayoka soni mais so omoni mutu malgré bapreuve babimisi malgré nyonso bato bazobimisa mpona ye ya oyo peneza bavérité mpona ye mais ye elobeli eloko te mutu wana en tout cas faut otali malamu yes la famille c'est non vérité faut otali malamu parce que c'est anormal mutu normal ayokaka soni mutu normal azala peta mosusu te etikana doze likambo si barevenga loka barevenga likambo si ebimisi boye esali boye tikanga nakende nango boye tikana sala mais ye elobelaki elo te mingi ezalaka na basorcière nde basalamaka babongo parce que soki oza sorcière oza sorcier bayoka soni te babangaka te bata misala mabe babangaka na bango te azalaka kuna te mpo nini misala wana edomine kati na ye tu vois bakuku baye basaleli yo live na TikTok basaleli yo pena live bandeko na nga j'espère ke oyo bamoma elandaki video na nga te bozonga na mwa nsima botala video na tiaki bamaloba nyonso oyo bakuku batiaki mpo moye na répéton a eza te bolanda boyoka niveau bakuku balobi makambo na ye oyo azokosela bato babi non c'est trop ça n'est de trop tolembi balembi oyo bazotala yo eza kaka bato oyo baza nayebi te eso na kobenga donc bozaka du nombre bozaka bino ndenge moko yango wana ou bien peut-être manque à faire abina tala kaka natalaka nde YouTube yango ezalaka moko akocha yo nayoka kaka na se distraire na nga mais en réalité penza ke boye mutu tout déjà ayebi ke ya gola bato nyonso bacomprendre voire même bango moko babakuku esi bacomprendre yo soki oza nani esi bacomprendre lokuta na yo esi bacomprendre bavideo nini te oyo oloba koya nango yaka nango pe te toki epai tozonga epai obetela biso lisolo ya moki mpesi bavideo ezali bapreuve ezali bapreuve yango totikala komona te jusqu'à présent tomona yango te lelo sikoyo ekomi video ya mama top ekomi kobimisa video ya mama top video ezali na kobimisa video ya mama top kasi bimisa te yaya est-ce que vraiment yo soki oza na video ekosinga fo banda kolobake na kobimisa to kobimisa kaka mbala moko mutu lokwa yo vraiment oza na video pena video ndenge ozoloba bon video ya mama top o banda kolobake na kobimisa video ya mama top na kobimisa ayaya yo pena oza nango ovanda nango te mais so bimisaki yaya oza nango te et puis loko esalanga mpasi pa mwa so niveau ya lokuta est-ce que yo pena obala nzambi nanga po niveau ya lokuta oza nango niveau lokuta wana ebongi na mwana mwasi te oyo yo sikoyo eza nango lokuta mo te ke o ndenge ezalaka internet ekenda bo te yo pene eza vi na yo eza ya vi na yo oyo eza ya vi na yo na lokuta moko banda depuis bomwana ti okoli nango eboti misisa do eza pasi mpo elongwa esaka délivrance fo leka na délivrance ya makasi ya kola sans délivrance yo eza pasi yo pena vino nzambe kaka sans délivrance eza pasi parce que oza na bamakambo moko boye oyo eza ine vanda kati na yo ya mabe yo moko miyebi place ozali oyebi okutu ya famille basi basundula oyebi na oyaya omiyebi yango oya kosirachete na internet na réseaux sociaux mais tant
succès na yo et assumingi te na réseaux sociaux o succès na yo wana et comme qui est au moins de beaucoup molele non bolelité a ce n'est que le début ba msukuna ba leli ba lobi promotion do bino bino ko confusion et comme okota na ngambu na bino et ça les débits ya et ça les débits oka confusion totale yakola yo po batu ba décider te ba ko pesa ba secret na yo batu ba décider na bango te et tu ba biso to na temps wana te so pele batu ba bebisa ba secret no yo semble internet mais tellement na lo bango tellement dans muta misala o semble on pété po bino batu boye o semble na bino ten ata ba semble le bino ni chaud ni froid bata misala ni chaud ni froid yango na mona yango inutile ya inutile mais attention la combo ya belle vie et le kanga na kilo bangwala au moins yo so continuer le combat belle vie ya toza awa toza na mokili ya se toza kaka awa toza awa kaka belle vie wana ndenge toza kala pona obondela pona belle vie ndenge toza wana vraiment tobondela pona poutine tokota bapuya pona belle vie ye moko pazana pona ndinga bondelaka yaya tozali awa sango ekobeta ekopesama continuer kolemba te na komba belle vie continuer kosala ba campagne no ya mabe na komba belle vie na komba ba comédien mususu o ba ebeli mutuna makolo te ba mama top oyo ozomona mwasi moko amipesa na kilo amivanda na ye me yo oyo kakoloba di n'importe quoi mais bimisa soko na audio ya mama top bimisa bimisa mbala moko parce que tolembi histoire mo ya ba audio tolembi ba audio kuki ya nani ayo te ko bima awa ba audio ya Gomez et Bimaka et ça ligne internet et après et ça ligne et les kilo comme pepe donc pour dire na réseaux sociaux et loko ko banga et ça na ngoti mais gare à toi yo mutu ozoya ko luka ko bimisa ba fausse information gare à toi yo kende ko sala ba bali ko pa mo be pona mutu OK ofuti mutu mbongo asa le loko mo be po yo ko bimisa na internet po yo ba vie o gagner mbongo masumu gare à toi lelo osala ngo lobe okosala ngo yaya okosuka mabe mokili eza mokili ya nzambe ndenge ozomemela mokili yango ozomona ngo lokwa mokili na yo omimona ke yo succès yo boy do yo ndenge ozona yo kale mtolia na ba comédien obanda kolia na ba comédien kala tongo walokuta makasi et puis look comme ça nga si oyoka koloba makambo ozaka vraiment très sérieux calme posé ozaka mutu mo bekute ko tâtonner on rien mais ba makambo lokuta wa makasi otangela ngo po otangela ngo skola nini parce que les journalistes makambo bezala raté siko yotanga nini otanga na escroquerie ya ba journaliste tondeni poza makasi vraiment la escroquerie tu betaka tolo nga musala na tangela musani otangela musani otangela musala wako setbe makambo otangela ngo aboni busoba beko bebisa musala batu ya ba journaliste un bon journaliste on ba ka vérité rien que la vérité akoki jamais ko ba mensonge na télévision mais bino bozala pona ko kosela batu makambo kokosela batu makambo kopesela ba fausse information. Pourquoi tout ça? Vous êtes méchant, vous êtes trop méchant, c'est pas gentil. Yakola, c'est pas gentil. Au côté na sunjata mabe, au côté na bijou la reine mabe, au côté na oyo mabe, donc mutu mobiba ya yeba ka ba via batu. Gare à toi. Gare à toi yo mutu yeba ka ba via batu. Botike na temps mukie. Poser sur na vie en belé père parce que baba ku kango va comprendre bino. Ba monique sané de trop. Babi mbula. Ebe takape sala anini esilaka. Li comme sur les bandes de Facebook kango. Lelo boza ta koko c'est la belle vie makam. Parce que belle vie a boya koza la pembe na pour belle vie okokate. La vie a belle vie te. Muta ko recevoir bino zaka muto azape na ba vie moko na bino ndako recevoir bino facilement. Alors belle face à la temps la bino te bino nyonso on a attendre la bino te pour compter la bino nyonso sentir que les oiseaux de même primage on sentir que batumo ba dans la vision moko batumo ba dans la vision moko et accompagner ndenge moko pe na maman na bino
ozomona alors bagenre na bino belvi jamais akoki kozala na bato ya bongo esimba te esimba ta moke te yango fo toujours boyaka kaka koloba mabe mais baoyo mosusu yo kutu te mpo yo otikala mpe jamais kozala pembe na belvi mpo otikala kozala pembe na belvi ata mokolo moko te yo kutu te mais balingalo mosusu wana balia mbongo ya belvi balingalo mosusu wana bakenda kolela belvi na biro balia bazwa bazwa yaya nde baza na karma ezala toujours likolo na bango karma mpenza karma ya sire ok bandeko na nga merci beaucoup vraiment en tout cas bolike bopartage vidéo ya gola tozozela bapreve tozozela bavidéo mpo osi tolembi na biso bavidéo moko boyaka nango tomonaka te cette fois-ci bopesa biso mpena vidéo kosala biso bien bimisa video ya mama top bimisa bavidéo ki mpese mpo ya sika eza te ya sika eza te famille bota tokota na filme na biso sika bakoyoka goût non boyoki te ça c'est le début ce n'est que le début donc aya gola toza na posa otiela biso bavidéo ya mama top soki ebimi te en tout cas osali no mosala pamba bimisa bavidéo ya mama top bimisa bavidéo ya kipesi bavidéo nyonso olobaka wana toa na posa nango mama soki obimiseli biso esala biso vraiment plaisir ok natiki bino on se retrouve à la prochaine vidéo.